Saratola TV. L'idée oya Kinshasa va dans un hôtel. Oh, ndako na bango mon fleuré zalaka. Donc Villa del Pire les alliés. Ça choque. Et ça passe. Didi pas bundana na choc na ena mutema. Mais Kofi pe séparation ya yena ba na ena alia et comme c'est moi dingue. Voilà. Saratola TV. Avant d'entrer comme a fallu ça là ma bé. Il faut tout le canon grandeur à falli à niveau comme Leli. Quand quelqu'un appelle, l'immigration bon ça s'arrête. Waouh, il pèse. Donc fallait à ça na Macron tina Belgique. L'immigration à Belgique. Et au dirigeant. Or inosbi atambola na ankoro. Yoza mwana mukie. C'est normal oza na ba pipi abana mikie. Oko le kana ankoro pourquoi? Hein? Ouais. Saratola TV. Inosbi. Pas Madame Catherine. Baza somo. Est-ce que vous mutabana Madame Catherine? Oui, toi, Madame de la Forêt. Voilà. Madame Catherine de la Forêt, de la Forêt. Il fallait à l'époque à soir à refus de Ouera Pati. Kaka. Yemoro Ouera na Madame Catherine. Madame Catherine a l'ongwete. Ouera zu a wali papa wati. Et comment qui bitumba na Schengen? Pour moi là que visa et ça ba norme et ça relation te que na eba na concile te visa ça non premièrement respect à ba norme. Saratola TV. Ya ça donne à poto. Babeta est déjà payé une fois batika na calais so bobete sous. Babeta na no era so peut za na moto faut babeta era. Saratola TV. Où est le mal? Où est le police? Est-ce que va faire la télé? Mais un chanteur du monde. Nous avons été avec Maître Gims. Si, Maïkan est déjà parti. On a été avec Maître Gims. Où est le mal? Où est le police? Oyoki. Siko. Te oyoki to oyoki te. Bayoki batbolanda biso bayoki. Mais non. Après Michael Jackson. Maître Gims. Siko kindingo zo faire bobenga ke de mingongo classement oyo tsheli biso faire o tshé wapi. Pona tinga siko na siliki na zongi na gauloise na komi su gauloise. Saratola TV. La chaîne qui assume, Ah oui, elle a fini avec le rumeur, Madame Cindy Leker, Madame Cindy Olomide a fini avec le rumeur. Elle a dit, elle a confirmé qu'il y a une page Facebook T, un compte Twitter T, un Instagram T, enfin, na TikTok. Donc, j'étends tout le monde que Madame Cindy Leker, Madame Cindy Olomide plutôt, j'étends tout le monde que Madame Cindy Olomide a zoba qui la maman Ali, a zoba qui la Didi Stone, Cindy Leker, enfin, a brusé silence pour dire la vérité que non, ils allaient été, ils ont des bateaux, bazali comme ça là-bas, faux compte, ils allaient des bateaux, oh bazali, n'a mauvaise intentions pour na koya ko sa réputation. De l'autre côté, l'artiste musicien Fally Ipupa toujours avec ses warriors motivés, jour J-30 pour un grand concert na U Arena. Fally Ipupa qui est déjà sur place à Paris. L'équipe qui allait partir mercredi, on ne sait pas si on va ici par Kinesusukan. Mais tu as dit que bientôt ils vont partir, vont suivre leur leader Fally Ipupa, le musicien ainsi que Batouya Staff Oyo, ko bénéficier d'un visa à 3 ans, 4 ans, il y a un séjour à Paris. De l'autre côté, on se pose la question, ceux qui m'ont commis à Koluke la Kabatu Baliwa, na Koluke la Kabatu, Babeta Kabatu. De l'autre côté, on a vu un monsieur, un jeune homme, un garçon là que je ne connais même pas son nom, qui disait que non, il faut Babeta Fally, ceux qui va passer mon doux qui a Babeta Fally Massassi. Et on a vu encore notre frère, notre Congolais, Era, qui est un analyste, oyo amikampé comme ça la analyse, la politique, la musique, la belé, qui confirme que ba chroniqueur oyo ba visa pour n'avoir qui ne accompagner événement et artiste Fally Ipupa, il faut ba beta ta moko pour na servir un exemple. Maintenant on souhaite que ba beta mutu moko na mboka mopaya. Mutango peut-être na kendate a éviter comment s'en sortir quand tu dis que ba beta mutu moko pour na servir un exemple. Mais moi je dis qu'il faut pas mettre un bino nyonso, faut pas na era.
tant besoin kilo ya kofinga batu tant besoin kilo ya injurier les autres ba mama batu basi ya batu ba grand frère ya batu koya ko tia na ba miniature batu oyo ya famille oyo ba yebaka même pas ndenge ni ba telemaka liboso ya caméra ata na radio kutu ba non ba loba te besoin batu wana ba tia ma miniature voire même ba wei boyaka na ba wei bo tie bango na ba internet. Bon, mon aujourd'hui, bon, souhaitez les moutouliwa, bon, souhaitez les kobeta moutou, ça n'a pas de sens. Vous êtes sur Saratola TV, vous nous suivez sur Tout Info, votre chaîne de valeur. On fait quelques analyses avec Saratola. Madame Tomon, on va la fille de Kofi Olomide, Yazali Komi Benga, Kofi Olomide conforme. De l'autre côté, Mibengi, Kofi Olomide en féminin. Kofi Olomide conforme. Elle a dit que elle a tout copié de son père. Ce qui ont tiré, il y a relié. Ça dit marambo auto yebela intelligence, sagesse, malinité sur to yebela Kofi Olomide. Moi na ya moi si azo yango Didi Stone. Est-ce vrai que aujourd'hui maman Lia oya lobakate azalakata na ba Facebook, ba Twitter, ba Instagram te. C'est vrai, elle a été toujours provoquée par la famille de Kofi Olomide. Mesdames et messieurs, continuez à vous abonner et très surtout liker. Nous sommes là avec Saratola pour faire des analyses. Saratola. Oui. Deni. En tout cas, merci beaucoup Papa Dona. Bon, tu as partout, vous allez na toute info et puis na Saratola télévision, vous s'abonner massivement et puis vous avez l'habitude de liker puis que ça va partager ma vidéo. Et vous avez la seule façon de soutenir Bisso pour bolinga raba analyse na Bisso. Et bien les bobenga mama Sarah na linga analyse na bino bosala kaizara bien. Likez, partagez les Bisso vidéo et ça bien. En tout cas un grand merci na ba meilleur fan du monde. Batonyo stu bolinga anga ba anonyme bato bomona naka bato pe bozara derrière ba écran na bino boko maraka ba commentaire en tout cas na linga bino nyostu. Voilà, je pense que les autres tokotika la pizza quand il peut ya musika na te. Oui, ba musika na mais totika la mingi na makambo ezo leka sur place dans la actualité quoi. Ouais. Totika la mingi na actualité parce que bon et là comme sous na moni bon na invité Saratola ça m'a beto za bien. Dernièrement na autant mon azaki na lycée mon boyewana. Je sais pas ce que ça a de délibération à un examen d'état son nengeni on sentit que non ba na biso basi de gué ba ko ça jaillir na banzi ma fali et là tout le monde a les sous na habité bana moi primaire il y a école primaire les sous de gué ba ko ça jaillir na banzi ma fali je sais pas et ça bon na habité bon lo bananu et ça ni oui binga mon atali bana na uniforme ga me fallait franchement au même ngambo. Bana ya batu vraiment ya batu Mickey première école primaire ba deuxième ba troisième bana ya batu ya Mickey boyo koti bango banzembo na ona mutu na mituni ba o bazwa que c'est ça se comprend peut-être ba kenda pe mo ba boire ouais bayoka ngo pe bayoka ngo bana ba téléphone sens ya responsabilité ya kibo moto ya comprendre ma mfala oyemba na banzembo très bien sko mwana mukie azonika ngumba. Attendez ti oyo, attendez ti oyo pena ninga zo bina. Ça me dépasse. Obika ayebi na ba parole nyonso za na kati. Azo yemba vraiment zo la nandiembu na ba parole nyonso zo bimisa yango. Moi quand j'ai du mal peut-être ya okanga ba parole ya bandiembu. Fallait à kota na ba génération tout. OK. Fallait ba maman ba yo kakaye. Fallait série 5 yo kakaye. Série 6 c'est au kakaye. Série 7 c'est au kakaye. Série 8, série 9. Même na ba 2000, ba au kakaye. Tu vois na ibi banzimba fallait presque nyoso. Fallait la génération T. Les contrats avec ba artiste mususu, musu ba net yebsanga nyo kalongo. Ba nso tu neta nzimbo mo nyo kalongo éviter. Ouais, parce que les acteurs. Nyo kalongo ana série na yi. Ouais. Et puis soit à concert on a grande personne ba autorité ba papa ba se retrouver. Voilà. D'ailleurs moi aussi au côté pe à Kofi Olomide. Yepé ana ba série na yi. En tout cas Kofi a réussi ko kota na jeunesse nante. Ana série o ba la musique na. Ana catégorie ya batu na yi. Netinga na na série ya musique pe à Kofi parce que tolinga ba koko. Voilà. Bada ça ba yebi angote. Bada ça ba ekana. Donc azawana
fallait on dirait 5 la bango rumba na rap côté bimse la bango logo mo boy et tia bango d'accord anyata bango ba rumba trap et tia bango d'accord ba donc on dirait ba yeba te ke bazana na kati ya rumba mais ba na kati ya rumba ozo donc rumba R&B nya sa sangisi yango la bango donc au monde que fallait dans la génération tout o ya zo mema na musique na tandis que le contraire na ba génération netinga na yemba 13 ans ya oira. Très bien. Ada sautika lo CPA nangote. Et cette génération maman mystique hein. La génération a été ce qu'il fallait ça l'effort à kanga ba génération il fallait soit cheli puta ba toi génération ba période ali puta to yoka. Fallait soit cheli biso surtout nzembo mede na bana mike ba wemba. Tina ba exemple ba église. Dans la concert a fallu la kana ba papa te mais fallait aux la génération nyonso parce que musique a fallu et simbe koti ba branche nyonso bref on est fallu lelo so qui a sali musique nae lelo so sali musique nae ana besoin senga challenge te eso ya automatiquement au mona mundela sa challenge aoyemba lingala maoyeba ne mamba olobate maoyemba lingala na sentiment mon ka biso pende ezala kala à l'époque to yemba banzemba ya ba anglais ba Michael Jackson mais to yemba na biso pe elenginga yo poche o chaka maloba na ona kati rythme kaka ozo yemba dilema kelina neli imaginez to yemba dilema na ba forme na biso na bandenge na biso kuzo beta ngona ba lingala papa elengi o eza na banzembo na to bande koyoka mais to comprendre. Très bien. C'est pareil avec bamindelo lelo balinga banzembo fali mélodie est tellement goût ayemba nepe mais ayebi mamba o lobate laxini. Très bien. Donc so mo ya o mona nzembo fali so ebimi et katisi Gabon, Côte d'Ivoire, partout dans le monde tout le monde a aussi la challenge na facilité parce que fallait simbi génération nyonso lelo. Parce que nous, ces derniers temps, les comédiens ivoiriens, les comédiens camerounais, les comédiens, les live, les tout net, moi, on a je te dis, mais des gars, alors, Sarah, on dit que c'est les moments où les artistes na biso baye makasko banzembu moko oyeko détruire jeunesse. Imaginez que nos bana on a ba primaire ba tu da banzembu fali na mito. Ce qui arrivé que banzembu fali wana ils allaient ko éduquer master. Bana na primaire ba banzembu fali. Moi je vais tout donner mais toi t'as tout gâché. J'en ai ma vie pour te voir mon bébé. Au mona moto oyemba eza normal ko yemba ngo deva ba parents et puis oyemba makamaya na sens. Dans toutes nos questions, émission Zayo, mais dans toutes nos questions, mon poteau analyser. Ok. Yebisanga kikangi ezani. Eza kikangi je peux dire que ça eza argot. Eza argot, eza n'etoloba peut-être bon à manger domingo damaz. Exemple, damaz n'etoloba tokende ande tolekat. Na ba sens moi ndengwa, je sais pas si tu comprends. Ngara comprendre parce que so nga kutu mukolo bena comprendre kikangi yute bon mwana muke il faut yembisa batelo ko ezo ata na moi sens il faut za na moi sens au moins lelo yo fali tanga bulaka yango moi na yebisa kao congolais tolinga ko apprendre te tolinga pe ko tanga te c'est important de choses wana batu balinga tolo bana faire te mais photo loba parce que bagolo ba se plaindra trop. Fallait ebo mbate ka lelo. Mettons babandara sans s'interdit droit chemin, fallait eba ko emba. Mettons fallait tiki faire reneka et comme il fallait ebi ko mbate. Yebisanga na conscience na otango sala nzembo na oyo moko bandi carrière na yo nzembo busa vina yo che sans interdit. Et puis ya cha sans interdit ka po fallait cha ki droit chemin. Donc, on ne même pas que sur le plan spirituel, le co bloqué. Donc, comme on a nous avons sans interdit, nous avons droit chemin. Il y a un autre vivre les ba conséquence ça va mot na ba phrase c'est important il faut qu'on emploie l'eau na place dango au moins ba slogan est tant fallait le bara torcos focus et ça ma moi na ba dictionnaire focus silence Tokos, ezama mo ezalaka. Mais les loyaux ont réclamé qui kangiyu, tandis qu'il fallait yembisa biso, chérie, sope chapitre ya rororo. Dis-moi un peu.
te rororo oui eza nuance na pesa sous nuance amisia mususu rororo eza neti mari misa mupa yembango yeso yo donc ozomona rororo eza chapitre ya rororo amenyango lora nuance mais ye chapitre ya rororo qu'est-ce que ça veut dire yoka faire azoyeba kikangi you yango nazoloba nga tuni o question expliquer nga kikangi la kisini nga na critiquer ete na bi kikangi ya faire la kisini nini OK yo pour passer une explication valable ete donc faire non on explication c'est la compréhension non et comme ina mutu na muta comprendre na compréhension na ndenge nga la donc ozomona côté mususu omona ba golo ba osala ba challenge a batami mutazo lukaye franchement je comprends rien donc mon homme ça la challenge à danger cache eh misusu zo ça baja cache mususu omona a luka mbongo na sac na mitu ni kikangu yo za mbongo na kacha sac donc il faut expliquer batu communication est important très il faut important. communiquer le remoro atoko ça la argot na yo mais il faut payer ça batu peu importance à argot salé kikangi ce que ça argot pour faire à star ce que ça argot au faire à créer kikangi désormais faut ça batu kikangi et la kisibo ah oui parce que fallait pas expliquer à rororo expliquer yango que non ils avaient biloko yemoko azali ko fonder ça va il faut les cas expliquer ba pone tinga tu siko kikangi wana en tout cas je ne comprends rien yebsanga bano ba bana nga mam kolo na comprendre te bongo bana wana o bazokola ba comprendre ni na mutu na bango donc muna mta comprendre c'est là non asa éducateur à masse il faut expliquer ba tout kikangi et la kisi ABC selon nga na sangisi anglais tona français tona nini nyos tout epesi eloko c'est quand est-ce que bana primaire on a obazoye manzembo ya libaleza bo umbute tikanga na zonge est-ce que bana wana yebsanga mama baletali bango nani bana ba continuer lenga musique tout simplement et ça succès fallait parce que mamba lo ba maîtriser ngote ce débat ils a sobo ce qui n'a zonge pozong sange pa na biso libaleza mo umbute na zonge pa mama bana bazoyemba ozo comprendre et puis so neti bana on est à sentiment et musique papa so za succès ata bana mike ba yemba ba bébé ba yemba ba babina ba mais bébé la na musique Oche wana onyatise amone lo moya show ye wana zo tutuka donc musique même ba médecin ba conseiller mutuko ka musique oui ça détend musique est important ça détend alors ba petit na pso mike oyo ba olandaka elenga nzembo sentiment mais mamba oloba na kati ba oyo kate et alors ba tebele bazara ba fanatique à Michael Jackson ngala na camarade nanga abina ka loka Michael pile tobina ba pile à l'époque voilà est-ce que ça a pile biso yembango pile puis est-ce que ça a pile ndeti nzembo we are the world obi dege to massacre ya donc tellement Michael Jackson avait du succès même les petits enfants bando imiter na danse na koyemba metoye ba mamtolo bati na kindoki na kati soka za ko boka ba diabulu to zaka na kati wana to répéter quand même on est emporté musique définition nango ezarani agréable à l'oreille oui yangwana musique a fali écouter libana ya batu choix exact na habité fali to porter au plainte tout ça donc cela veut dire que vraiment artiste na biso oyo bozana ba succès ba fali ba faire ba mais quand checker ba texte c'est important parce que succès et comme ils sont na limite té ils sont na limite dans les tibano makamba oyeba ba oyeba makamba o maîtriser té mais balandi lenga musique azo bina azo otena ba geste azo la kisa je te dis mais quand je le regarde dans la mal accompagné ouais et ande momoko pas pour les enfants, oui, bah enfants, bah yo kango par succès, mais ils ont dit bon moko ils a na leçon. Quand on écoute mal accompagné, donc comment? Parce que les loyo bah te belé bah vie na bango est très bicha pour na ba mal accompagné. Mal accompagné ils a mastaté Joe Parose à la mal accompagné. Moi si pas cause à la mal accompagné. Des copains cause à la mal accompagné. Na maman na papa pepo ba parents musu ba pesa ba na bango. Ah moi si oté tolingi moi si aya pourrir vie mobimba. C'est vrai que oba que toloba une fois ah que non. Dès que comme vivre en kilo c'est comme si tout le monde a comme suspect. Suspect. Ya on a le bado mal accompagné. C'est pas fallu wana ezo fungola cerveau et puis ils ont la leçon na carte so yo qui ont bien
netinga mona linga ko ka musique te na kota na lenga musique na bina na linga mona yo ka ba parole o ka ke muto azote ya muto aote ya penda batu donc bastar na biso na niveau succès penda fallait akomi nango fasimba ba texte ne atala ngo ata 5 fois il faut contrôler carrément ba texte parce que si bana ba komi ko katuka na ba makinu boy c'est grave. Voilà, Sarah Tola. Et enfin, comme je le dis au début de l'émission que vu ma kambuti ko leka awa to moni ba tonda mona ba post mo na ba Facebook o Cindy Leker azoyoka nzembo wana ya karma pa o kobo mangai pamba mobali na yonga moto na ngaki ete ye moko manga to moni Cindy azoyoka nzembo wana après to mona susu Cindy ayoko sala ba post mo belé enzoka ndezaki nango yete teza Cindy o nga talaki wana na Facebook te nga na bike Cindy ara na Facebook te mara na TikTok a posta vidéo na TikTok na ye. Non mais elle a dit que c'est pas elle. Te TikTok na ye zaraye. A sala live na TikTok wana o ba sala live yena moi sta mbali na répétition na TikTok na ye. Mais alobi makambe ba vidéo wana c'est pas elle en fait. Te alobi makambe ba vidéo wana c'est pas elle te. Alors c'est Cindy en fait abuti alora mbwa kati singa. Cindy a sali jeunesse na yenyo son quartier latin. Oui. Mambo biso to sali ya sali yangote. Azayi pena azota la réseaux sociaux na misu ya bakanga on a caché pendant des années ta aussi la réseaux sociaux te. Mukolo ba pe sur réseaux sociaux comme na puberté réseaux sociaux. Donc Cindy comme na posa pour apparaître qu'on parle d'elle. Ayaki ko apparaître pour batu ba lobanae. Pendant combien d'années batu ba sala Cindy de ba faux compte sans qu'il y ait même TikTok. Na TikTok, tu as combien de Cindy Leker? Et belé. Na YouTube, na Facebook, bah Cindy Leker. Et belé partout. Donc, bah ça, les là, il y a faux compte Kala. Pourquoi Kala wana nyo soye Cindy a yakate? Aye katanga Monique, ya Didia niati ba réplique à makasi. Azan elo wanga na te parce que vidéo na o achaki mobali na yonga moto na luka qui était na TikTok na ye. Nga tala la page wana te à Facebook na yebi kezara été. Na ta ki na TikTok. Yo tala ma vidéo na TikTok. Na TikTok na enregistra et pe na sala capture d'écran. Na Cindy Leker. Mais ya lobi keno bato wane bazo linga ba baby sande réputation. Après yo longola ngotanga yo longola ngoto sala et pe émission ke sopi yo longoli pa longola. Voilà. Alors aujourd'hui, comment tu as trouvé sortie médiatique nae pour na koloba ke bato wana ba arrêter pour na ko baby sa réputation nae? Ya za non yes Cindy ngaza non nan. Elle est madame Olomide. Et après elle est une star congolaise. Ah star hein. Cindy a vedette. A sala ni na Congo na musique à Congo Cindy a apporté ni. Comment il va placer au Kotanga? Kofi Kuta zé loko na nuté. Arrête. Ok, tu na Cindy. Sarah, s'il te plaît. Ah. S'il te plaît. Ça n'engage que moi, hein? Non. Est-ce que tu as une vision différente? Oui. Donc, la vision, on a Kofi à apporter. Ngas qu'on a mon à apporter. Respecte l'opinion, nanga. Mais il ne faut pas dire quand même que Kofi a c'est le côté. Apporter le côté. Ce qu'on soit nous Kofi na zone di ma Kofi te bongo tina kana Cindy papa. Ozo mo ateke rebo leki Cindy esko ebi. Ça reste que yo yemba nzembo ya ni comment? C'est quoi encore le titre? Ikia. Yo yemba yango te. Papa. Hein? Ikia zara na album anani. Ya Kofi Olomide. Voilà. Mais si Aza chanter sa quartier latin. Aza obi Aza nani? Chanter sa quartier latin. Aza non kombote na Congo. Aza ebanité. Alora ba Jack Love. Lora ba tout le monde tant meja eko koma mutu. Tant meja sali carrière solo. Cindy ana carrière te. Cindy a mwana mosala ya Kofi. Soto azala kama na mosala. Papa zora tozonga bien. Non s'il te plaît non ba ebisi biso te ke akoma ma présidente. Kofi sa ebisu yango. Oui, elle a dit que non, madame Olomide. Quand on parle de madame et comme une vie privée, vie amoureuse. Ok. Il fallait y aller sous Kolobake. Cindy a moi mon salate à présidente et à orchestre. Tout le monde a Sonia Chomo. Na fu à danser à Zaro Bimanae. Comment présidente? Kadogo comment présidente. Kofi n'a pas fait ça. Kofi a annoncé biso quand même, malgré ça paye l'égalité, mais quand même a annoncé biso Cindy Olomide. Tout comme on a niveau à comprendre que comment madame Olomide sur le plan amoureux Azan a raison parce que sur le plan professionnel nga benga Cindy moi musala quartier latin Kofi ya suko bongisa comme ça to changer ne to bengele ozo employer ngo bien madame Olomide donc to longola
pe mwana musala toko misae la présidente du quartier latin moi te combo et ça les goûts. Ah, ok. Cindy ti lelo amona musala ya quartier latin. Ah, ils sonné ma bé ça. Ils ont sonné ma bé. Sonné ma bé yango ba changer la histoire te. Ba fali para moi musala quartier latin et sonné ma bé. Ah donc il a fallu ça normal. Cindy oui, pas ça qui moi musala. Cindy pas moi musala. Obosani ayemba ali ya pas za moi musala. Voilà. Mais pourquoi les lobes est-ce que Ali a ko yembelaka Cindy tim ko Jésus Christ est impossible. Ya yembelaka Ali parce que zaka mwana musala otorobo ya te. Cindy aka mwana musala ya quartier latin. Je me rappelle l'émission où on fait les gars pas nati le relais, ni ando lobela pena no. Oui, Cindy aka mwana musala ya quartier latin abi. Donc, non. Désormais, Madame Cindy Olomide devient la présidente du quartier. Il faut y annoncer. Poto zoa courage à obenga Madame Olomide pour Lubaki. Biso paye fois zonga sous salobake. En tout cas, bateau bolobake Cindy à moi musala désormais. Dorénavant, Cindy à moi musala te yen ma présidente. Voilà. Le quartier latin. Voilà. Balobaka bongo. Bon, ça la peine à compréhension. Donc, Cindy a une carrière te. Quand on parle, bastanga ba artiste. Ya bana basi ya Congo totanga Cindy te. OK. Totanga Rebo, totanga Meje malgré comment na gospel. Totanga nani mambili ya bela tikali emoko mama chala mwana kufa. Donc je tozaka na Rebo Barbara Kanam. Nanyo pe akenda pe Laurette la Perle. Claudia Bakissa na misusu Libali Bozomona voilà basé Tatiana Cruz na morope misusu abotana na Gaz Mawete Anita Moarabu voilà vous comprendre Cindy totanga ete Cindy alora ba fere kunga ebele carrière moins côté koyemba pena ribote le matin wana sona lobby bongo nzamba moninga ke na zengrate. OK, très bien. Cindy elle sait chanter elle boyemba mana carrière te Cindy carrière zéro aka moi msala quartier latin. Merci beaucoup alors. Voilà. Maintenant, je pense il y a un autour de baki batubo bolinga pe ko soa bo comprendre ba biloko belé pe na ba sens normal. Aujourd'hui quand on a du mal à prononcer que Cindy n'est pas la présidente du quartier latin parce qu'on n'a pas, on nous a pas dit ouvertement. On nous a pas dit ça. Officiellement. Peut-être na ba orchestre na bango kuna ba musicien ba ebi ke ma présidente voilà. Tiko biso to ebi na biso te to ebi ke azara moi msala aso continuer ko demeurer moi msala mais après to yo comprendre que azala rapé madame. Voilà. Donc en dehors de ça titre na yo est commis sur le plan professionnel faut pas informer biso. Normalement au moins titre amoureuse na mais titre professionnel tout ça en hôtel. Alors c'est Sarato la TV toujours comprendre dans Sarato la TV et partout dans la biso comme voulais-je dire ba guerre il y a ba statut ba guerre il y a ba publication Didi Stone Olomide la fille chérie de Kofi Olomide azotika tata na ekimiate azotika batata mosi na ekimiate et elle est partie même plus loin pour dire que pendant que papa na ina maman ne bazalaki ensemble papa ne pi bazalaki susu ko bimana madame actuelle mais mutu moko ta lobaka yango ti Dora ti afana ta perike adora si seulement si seulement et que bango batiki ko provoquer maman na bango batiki ko provoquer maman na ye elle va rester calme muta occuper vie muta et aujourd'hui tu considères Didi Stone a vie na ngai aujourd'hui tu considères pesa mwana nanga motema ya Didi Stone Zambe pesa mwana nanga motema ya Didi Stone oyo nga Didi Stone ya vie ba papa nani kasi azali ko provoquer maman ya Didi Stone Cindy Cindy bezayeta okobo mangai pamba libala na yonga moto na boma yango te mais Cindy a courageuse yemta boma libala wana ti elobelo mo mwana Didi asala biso texte a molai mwana nini aolinga moto ayaki mwana mosala na ndako na bango abotola mama bango libala ata yo ndoza mwa mobali o réagir comme un homme wana ba réaction ya bana basi très bien oui, mais même toi dans ton coin tu sais quoi faire comme un homme parce
que ça va déranger. Talanga na petit frère nanga azo beta ba makanga papa biso bambate. Akuta no pinda na nzela bo aluki place obimela ka beto sérieux. Donc mutu na façon ya ko réagir. Moi na mon côté a olinga, moto aki moi musala pa na bango. Lelo oyo libala mama bango ekufa bana wana balongwa na vie familiale ba comment éparpiller pardon. Bana na bazali so baye bavanda na papa bango na mama bango ba osala baje na tala vidéo moko confiance servir Didi Stone. OK, la table. Bana ba oseka na mama bango ba yambani ba opesa na ba bis ba kanga ba photo au moins la famille mo ba mesana kozala na bango ensemble. Ce ko tala moto ayaki oka mwana mosala nda bomeli bala papa na ngana mama nanga en tout cas peut se passer. Ozap ne nemi na ye. To voler ba faste ko oh mbanda mama a ennemi na ngati. To linga to kosa poani eza naturel, eza logique, eza loi nature. Mbanda ya mama na yo aza mbanda na yo. Okomisi mbanda mama no lokwa yo na eboko mbanda. Eza kabongo. Eza didi mutabandi yango te eza loi nature to kuti yango eza olingaka jamais Cindy. Wana to bosana. Jamais mwasi moko ata basi oba okotela Cindy. Oza mwana mwasi na ndako. Papa na ye, mobali nao azu makangu. Mwana usikwa mwasi akomi camarade makangu wana. Webidingo bandolelo bandola kila nzambe pona mwana wana. Très bien. Siku. Bolinga bongo bokosa biso pourquoi? Nango linga mwana koma camarade Cindy toi c'est na Cindy. Cindy sikwa botoli olibala. O modi mwana no wana ti. Okomolela matin midi soir mwana na memie 9 mwana libumu akomi camarade ya mbanda nanga. Olinga mwana no te. Mais même si Didi Stone a recépé la Cindy, mais comment tu as niveau quand on va bager tenter quand même. Yango na olinga to koma wana les jetons viennent d'où? D'où ça vient? Moi na lobi bien babanda obimana papa kala. Bango ba lobate. Alobi ako permettre muto manquer maman na respecter. Ya luba bolingote parce que Didi aloba de nyonso na ba statut na que ye muta proposera na papa na mama ba kabwana. OK. Parce que pour la kimia ezala. Esimbate. Nda kunanga boye na poto et puis batu bakamsanga baloba ali asundola mobali. Bo mita mabe mutaki ova na poto pour l'éducation ya bana. So basundoli mobali basala la fidélité. Tokangi ali ananani. Au moins pe basinde ba côté la Cindy. Basi na nyaso ba côté la Cindy ba bitula basi ba deuxième bureau parce que moi si oza moi si olinga basale loko anate. Papa Dona, moi c'est mutaboko la bano e baka. Très bien, oui. Kofi, bobo sanateke na passa Kofi ba kizaya bimana ba danseuse, asara maramu belé à mabe à buzoba, abali combien de journalistes tout na yetka jingaloba ki yango Kofi abali combien de journalistes na média. Sa femme là, elle supportait non? Ali a supporté. Pour aller à banda au supporter ta na carrière à mobali na e. Oui. Sora bia banda chocho faut pas. Alors ta la pe sous koto bana baza. Ti bana wana bakoli l'idée comme maman bimba bongo. Combien d'années elle a supporté ba bêtise à Kofi. Aboya qui était. Yeso aza ofanda plus na poto parce que bana poto. Toza ba politicien belé batinda basi na bana bana poto. Bolingwe Kofi te ezara pourquoi? Poto kotika bana bango mote papa. Mwana obunga nzela. Poto fozala wana okenda royaka mpona encadrement bana. Kofi était ici au Congo pona musala. Moi si na bana, moi ça zo encadrer bana. Ali a félicité une femme a félicité a bokole li bana ninga bokole wana Didi ba sente eteint. Didi a resservi. Aujourd'hui une grande star. Na maboko nani papa. Kofi lelo soki na ba rendre belé Kofi azala ngoso Didi Stone aki bien éduqué mais Kofi simba mutu pona mwana wana. Mais tozo d'éditer mwana wana na internet. Ça montre que maman na yo azo bokole, azo encadré bien. Elle est bien encadrée par sa mère. Tant wana nyos tu maman ali akoko linga makangu te. Que Kofi pe na kishasa kuna za ba vie na enga pe na luka pe makangu. Poza oyo ka ba ekwa Kofi. Oyo ka boye na kati ndaku naona mbetu naona chambre nao chanter zalalaka. Qui peut supporter? Et au moins elle a supporté. So ba bebani mobala ya bondeli ba bebani tango Kofi a comme une interdiction ya OK poto. Maman comme une obligation ya roya parce que papa moi mona bana yake bango ba comme oya na bana kotala papa. Pourquoi?
Oh tika ki mobali okende na poto. Wana ba insensé quand ne ba ko tenir ba propos ndengwana. Poto to kenda otika pona éducation ya bana lelo mutu nyonso otala nga soka zwi tio ya kotika bana na poto pla okende. Très bien. Okende. 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 Non boya. Okende. Okende. Okende papa nga na ke kaka comme ça to luka okoya kolanda to déclarer yo. So ikutu mama zotika même na mwana bébé po azwi kopa poto. Soki kutu mama zwi mwana bébé po tika ye po akende poto. Bongo mobali. Ba président de la République nyonso ba continue so monara nyonso 100% bana bomba na poto. Mingi ouais. Ba otango monara nakenda otala bana nazozonga nakenda otala bana tokutana na directeur Asnel na États-Unis abisinga bina oki otala bana na sali 6 mois na okota kuna te na oki ete musalele kina ki otala bana Kofi aza oki poto te passe pona ba yebisanga nanu mobali ba accusé na ba danseuse na viol na ko séquestrer makambo ebele mais moi ça za na okaka. Très bien, l'amour vrai. Ti abo tika mobali ne na ba moment difficile. Ti Kofi ayo réussir na procès. Ali azakaka. Alors, ezanelo mususu e papa dona pour monter mais la chaka. Toko zala na kangio na mwasi koto na tiki. Ba ebisinga boy na tiki. Ba ebisinga boy mais au fur et à mesure nazo encaisser mukoto musu na zo décision boya yo ezata musu pona moneka message à mwasi akomeli au je t'aime. Mais na kanga open infidélité na mwasi na mbetu na tika. Ezala nini makambo etondi. En tout cas, il y a soudain, au Tigala, un gaffe pour qu'on casse pour lâcher. Alors, de l'autre côté, on a vu publication, il y a Maman Rufine, Agbe Palobi. Zela, c'est sa compréhension à Didi. Donc, Didi a besoin de respect à Maman Nae. En dehors, il y a respect à Maman Nae, elle a besoin de bolingoter parce que Bango, Banandi ba pekisa bolingo. Papa wanganaka, banda, papa wanganaka, Nabi Marana yete, aza chanteuse. Lelo yo Didi son à comprendre que papa banga banda okosa maman bango banda kala à trahir maman bango à trahir bango bana Cindy a commis Cindy Olomide réaction banezani maman avait raison donc papa dans tout le temps où maman banda kosilika pona moi so ayembaka maman avait raison donc papa banda okosa maman. Et Didi son nanga muna ya mimoni angolo kesa trahison papa trahir bango. Andimi batika la bana morona écarté na papa na bango. Papa andimi au 4 foyer couple wana pona une chanteuse. Wa yaka loka mwana musala. Bana ba osepelate. Didi alobate. Makamba ba ko séquestrer ba funda Kofi viol. Auto tindika danseuse de mona Libiso na Tanzanie Babylon wande wa Tanzanie. Didi matin alobate mwanango. Bato ato fingi Kofi Didi ayakate. Ato fingi pa lia. Didi a yakate. Mais à Boinde, vérité au bango ba découvrir maman bango a souffrir pendant des années ba comprendre que papa a rana si maman kamwango bana ba sandi. Ce qui Cindy a tela biso vidéo wanate mais nyonso yete. Didi Stone a commenté par Fali. C'est normal. Fali pas répondre hier aux un concert et tali Cindy nani. Na place on a place eza mutu facile que zanani kofite oui papa siko ye Cindy etali nani pour que ça sortie médiatique mo bali na yo nga moto na etayini maman l'équipe peut-être est-ce qu'elle lit à ça bima a ko boa que la Cindy boa que là et puis faut ka soni moi so mbando yo yemba mbando yo kumiso sanjola mbando atelema obina rumba yo zo yembela bango mi bale moi sta mobali ba sa bolingo na misu nao. Il faut zana soni maman faut mi pesa ka respect ya bolingo mobala pesio c'est contempler nango pourquoi kolanda bana kolanda ex pourquoi voilà merci ça n'a pas d'importance donc bato ba condamner Didi Stone bana raison te Didi a raison Cindy sora yaki na ba pique wana te Didi nga yate mais et comment on a ce qu'on dit Cindy pardon Didi azokota na makamba ba parents te Didi ayeko. C'est Didi Fakota la maman parent parce que c'est elle l'aînée de la famille à maman naï. C'est normal, mais moi je le ferai. Ouais, en plus moi je le ferai. Moi je le ferai plus que Didi Stone. Didi au sale l'oroté. Didi elle est encore très polie. Oui mais que Didi non a finga Cindy. Soit bengue employeur, Azara employeur. Soit bengue moi musala, Azara moi musala le long des titres on est zaté malgré non ba informer bisoté. Et c'est insulté. Mais qu'on a pu batata moi si batomboki
Tata Mosi alobi mais kaka ko fongola mbanga ko oloba na biso au monde ndenge na osala. Tata Mosi anelo ko sala ete. Tata Mosi anelo ko sala ete. Non mais Tata Mosi maloba Tata Mosi a bien ta. Et pesa nango souste. Oh ça arrête. La coutume. Te pesa souste. Coutume eza sous impact te. Banda Jésus Christ aya. Coutume eza na place. On OK na Bible. Te na temps normal coutume ne pèse plus. Coutume existe te papa so coutume babiso basara to vivre te. Coutume babiso to vivre te. To vivre te pour na coutume. Coutume ezala sous te Dieu est tellement juste. Toi on attend de la grâce. Donc coutume ezate. Coutume ezate nzamba otala ke Didi a raison ou pas. Ana raison nzamba pesi raison. Donc Tata Mosi même si le loba. Na makambo tout Didi a koma. Invité Rifine te ana kombo Rifine na kati te. Mamunyo so Didi a koma. Ache kombo Cindy te. Alo Didi o sa guerre na tata na e o akosa bango a trahir bango. Na mona musala. Asa ba problème na papa na e. Et ce que j'apprécie sur la fille à lobby nyonso ya papa na ya landa yango. Oui. Alobi azali Koffi Olomide conforme. En mieux. Voilà. Donc fallait pour pas aza Koffi Olomide en mieux. Didi son sous Koffi Olomide en mieux et Koffi plaira. Akam Koffi azolinga tende yango. Donc à un moment ça prouve que moi nazana bolingwa papa ne makasi mais. Na ebisi OK. Papa et papa. Didi son bana wana baza choqué. Omoni mwana yo abotami papa na gauche maman na droite ata para bakabwani ezaka na ma force impact oui mwana abotami akuti tanga la mukara abaki misuboye papa abaki misuboye maman papa j'ai faim maman j'ai faim bon amona bango ensemble ba osala ba je baliak ensemble amoni kamba mon cordon ani katani bomona na suna papa te bosola suste Didi oya kishasa ovana na hôtel. Oh, ndaku na bango mon fleuré zalaka. Donc Villette del Pire les Ali. Papa, ça choque. Et ça passe. Didi pas abundana na choc na ena mutema. Mais Koffi pe séparation ya yena bana ena alia et commissaire moi dingue. Voilà, nous poursuivons notre émission. Alors ça rate la jour J, moins 30 l'événement du siècle, l'événement. Et puis attendu par na biso ba congolais parce que le drapeau ya congolais kozala. Sur écoute on a moni mon pacho a publié dans Facebook na ye qui a quelque défendre le drapeau ya Brazzaville. Qui est Congo Brazzaville nous va soutenir ye parce qu'il y a quelque défendre le drapeau ya Brazzaville. Mais combien plus forte raison biso kutu ba coller événement ya ngo oza que no mutu na biso nde ya bengisi ye. Tout me campé comme ça là éloge dans ba événement jour J-30. Est-ce que vous êtes toujours optimiste que l'événement a fallu wana kotala ba combattant ba mutu nezo ke nekeno ça va tenir. Tenga ba combattant bosana. Concert ebetama. O ameki kaka abenga radia na famille bazong selembeto afale ya famille. Abenga. Lipapu. Abenga kaka. Abongisa. Pour éviter que fallait comme ko diriger, fallait diriger Schengen, fallait diriger Congo, fallait diriger YouTube, fallait diriger immigration à Belgique. Au état l'innocent bité. Innocent na yelo na janvier, non qui peut na janvier. T'inquiète pas. Abi batrika na immigration à Belgique. Donc fallait chromatique au benga na immigration. Mais fallait ça grave aide. Mais pourquoi fallait ça la batunyo somabe? Avant non to comme fallait ça la batumabe. Il faut tout le grandeur à falli il y a niveau à komeleli. Quand quelqu'un appelle la immigration bon ça s'arrête. Waouh, il pèse. Donc fallait ça kana Macron tina Belgique. Immigration à Belgique. Et au dirigeant. Or, inosbi atambola na ankoro. Yoza mwana mukie. C'est normal oza na ba pipi bana mikie. Oro le kana ankoro pourquoi? Hein? Ouais. Ah, pitié. Yozo ke na ankoro. Mbwa zolanda solo ankoro, mbwa na sima. Papa, nga ba voyage na voyage mingi na SN na voyage na Turkish Kamba mako na na SN. Donc SN n'a pas ça par contrôle wana ba contrôle qui nos bi à Bruxelles parce que à l'écart il transite.
Ka na Bruxelles wana. Pour Bruxelles batutu ba yebi contrôle ya makasi. Ce qu'on nga mutu na nga en forme na nga makama mabete. Mbwa olandeli ngani. Po bazaka na bambwa na bango ka boy. Mbwa olandeli ngani. Mbwa oya nyukuti nga akei. Aloka za oluka zwite. Ce qu'on est yé. Mbwa anyukuti ayoki sola encore. Mbwa kangami akanti ngo drogue. C'est rare. Bake bafuye ba oh papa yo mo olanda ki eta baki makababa anko akosa ikutu tumbaku. Ezaki encore hein? Ezala tumbaku, ezala encore na aja inos biye yo sani na vina he. Toboyi magamba mikolo ba kisabana. Non. Mbwa landi mbwa landi mbwa zoka ntango drogue. Bake bo batala boy bocal. Et puis na aja inos yo ta mwana bocal encore. Quand même. Moi, batala boy bocal. Babimisi poussé en po elo onyo so poudre en tout cas na immigration ka conseiller bat comme maté. OK. Ngatanga mona ngota mwana poudre te po cocaïne basangisa ngona ba poudre na bilo rebelle. Même na savoir poussière na minga na o memangote. Alors batali poudre de bango bablo onyo so za poudre ba sensible nango. Ba checker ba comprendre que c'est l'oroté. Mais ce qu'on ba luka ba yeba eza nini? Il n'a si bien sans explication. Il fallait dire c'est pour grossir les pipis des bébés. Ah. Tala. Au moni naza aposa kolobate. Azo mon explication après ça mindele te. Mindele pe ba olanda e kaka. Bon mundele te ngamona eza drogue te mais eza nini? Mundele a checker mundele wana ngande sko mundele. Nga mundele nazwi. Ezaki na bocal. A même pe a bocal. Bati na machine. Ba checker drogue te, cocaïne te, nini te. Mais expliquez biso. Ah, mundela lobine. Explique me. Easy iye. Inosbi. Ako ko se. Bo changa bakina na rebo. Te ye moko. Koko mana na comité. Vas-y. Mundela tuni a expliquer. Inosbi azo tatabana. Azo kokolobate. Mais loba, nous là-bas en Afrique, on utilise ces trucs ici pour grossir les pipis, devenir les pipis des grands. Loba, hein? Oza mwana muke, ozo linga makama minene. Ah, nzambe. Papa dona na kwa loba mabe. Te tika kolo mabe te. Te sauter kama bango to. Kasi asalele ngo émission. Akomi o batika ki si on a un pesa qui encore nani qui a donné à Inos l'encore là. Bête mutu mo senga ki ekuna zo ndo memela ye. Kasi erreur ezani mundela linga ba expliquer. Tiens ça en Afrique et d'accord ko sata ya pota libumu. Koko sata elonyo tout non en Afrique moi j'utilise souvent babilo on a besoin de coco et ça point coco ça. Inos bi a kokolo bate. Banda iko yunga na ba soda. Mbwa pati kite solo anko eza kobenda mbwa za olanda ngabi mbwa keba soke sopanika donc Inos bi a midi kaka papa sauter époque sauter donc Inos bi a midi kaka na ajo Inos bi zelo kolako on s'est pressé merci ça c'est ça on avance avant yo kanga miga wana kaka avançons voilà veut dire que et puis na longwe wana ngala émission na kanka bilo mi balé wana siko kuna na Bruxelles fallait attriquer. OK. Pona Congo so balo ba ko triquer mingi ya rafali. La rafali comme d'atriquer. Siko yebisanga pardon. Fallait attriquer na moyen nini et puis pour Inos bia sala kini. A longwe wana akomi so bato babandaga koloba langa na ya kapoto te na bandaga kozwa ba refi. Quand est-ce que Moutazo a refait l'ambassade? Yango na pesa mwana ba visa o. Pozo yeba mambazo lo bate. Refait na au moins une ambassade à Schengen. So côté même na Google au sengi batindela yo formulaire PDF. Il y a demande à visa. Ba otindelo, o télécharger bimisa. Au moins na ba yebiso na ambassade ba dossier, ba document oyo foya. Bakomaka so imbongo noka eza nango malonga ndete bapimeli yo
Ato ça dans dossier complet. Ce que vous avez un bon à malonga te banque no ça mouvement te ba pimeli na bango automatique ba pimeli mbongo. Ba pimeli visa. Yoka Inosbi qui se permet ya oloba azwa ba refi na Schengen ba banda ko triquer na Schengen. Ah. Inosbi. Pas madame Catherine. Baza somo. Est-ce que muta banda na madame Catherine? Oui, toi, madame de la forêt. Voilà. Madame Catherine de la forêt, de la forêt. Il fallait à l'époque qu'elle soit refus de Ouera Pati. Kaka. Yemoro Ouera, madame Catherine. Madame Catherine a l'ongwete. Ouera, li papa wat. Et comment qui bitumba na Schengen? Pour moi, que visa et ça, norme, et ça, relation, te que na eba na concile, te visa, ça non, premièrement, respect à ba norme. Il n'a suivi ce que vous avez non en bon côté. Pour ça, vous avez une invitation qui est à musique. Vous avez un compte bancaire, vous avez un visa pour aller. Vous avez un fallait triquer. C'est faux. Déjà, pour musicien triquer, il faut un musicien. Au moins, il y a Abraham Sola, PMBA, na kito yo vandi. Habitant à Sengara visa na Schengen. Baby, babi, moi, je PC visa, il faut jiba kuma. Oui, pourquoi? Tant à kota poto. À côté charge na ezana sima mukongo ya JB. Yango mona so misi akimi na poto leader a eu problème. Alors, tant ya yé pokuna ba koma ye aza musicien à travailler kaza employé à BCBG. Tant ba moni employé ba voyager na groupe te maye personnellement à senga visa. Tant faut jiba komati. Faut jiba koma. Que j'autorise mon artiste musicien à des vacances et tout. Il y a un bazar c'est clairement zonga jiba kuma to jiba benga. Siko inos bien attaque au bina orchestre nan. Pour ba que bete tricage kuna. Ah, merci Sarah. Je pense que même bateau ça la démarche on a voyage. Bazo comprendre que peut-être démarche on attaque ou fa. Oui bien que c'est la crédibilité. Oui bien que tu es na moto oyo. Fallait que l'accès monte à ma benne à l'immigration à l'ambassade des Anga. Ok. Nga après prison nga voyage à l'Ibosso na sala na kenda à Dubaï. Ba bloquant passeport na ngeli là na aéroport. Oh azana ba problème na justice passeport na eleli yango yo. Ok. Na lobby oui, j'avais des problèmes avec Fali Poupa. Je suis allé en prison. Nabima dossier si la problème si la babi non à vérifier babanjo benga na parquet na pesi ba numéro magistrat za na dossier na ba bengi magistrat bi dossier za quitté za classé bazongi ba coach en contact boyena batafali merci bango non to za na problème na susté dossier ne baleki sanga so fallait que na moi keto na yo wana ka ke pecho wana finganga pecho wana sala boy so baki oui to na ba técédant non ba problème si lito bi matin. Ok, pas ita. Madame, vous ne pouvez pas... régler le problème au Bozanango. Alors, Sarah Tola, merci. Nous allons déjà finir notre émission. Au Kangaï, l'ambassade, pour Salara Norkes, Nani Babete 12. Merci beaucoup. Ça reste à vérifier. Merci beaucoup. Ténoyer en janvier. Voilà. Oui, en janvier. Alors, on va finir. En tout cas, conseil gratuit, Botiko là, en Coro, hein. Ça détruit les corps de jeunes garçons. Madame Sarah. Te toko le kango bongo te za encourageant te po mutu mso yo ra ne na lobaki encore na na midi embika ye pa ke luka bano bako ke luka ko midi embika. Batu musu ba olanda pia micho. Yango na zo pekisa. Yango ko midi embika. Yango na pekisi botika ko midi embika. Botika ezo détruire banzoto ba jeunes garçons. Bozala bio luka kota na ba Google ko eba mobile po azala makasi azala forte. Il faut ça nini. Au monde a la folie à mingi ba légumes pour mi ba les légumes te oh légumes et ça la force ba il se folie à mingi légumes moi dongo moi nini zala naturel comment ni voilà il faut être naturel. Alors Sarah Tola, on finit déjà notre mission et loko il y a nazo me campé ko regretter je te pose la question parce que la question est ngula zamba ngula mukili ko sekate. Aujourd'hui on dit que ba confrère na biso ba o ba su ba visé pas ya fali wana o ba zo kende poto na ba bureau fali. Il faut que beta na ba musu pour que bazo Alexandre. Ba beta na era lisusu. Ya za dana poto. Ba beta est déjà pe une fois batika na kale so bo beta isusu.
babeta nano era so peut-être na moto faut babeta era qui se permet à loba non na finga moi c'est falite non na finga moi c'est ferrete non na finga mama ferrete non na finga mama falite bongo basi oyo finga ka na internet baba si abatuti ouais baba mama ya batuti donc yo po finga po mona ko fingi pe a moi si fu finga ka moi ça ferré to finga ka moi ça fali bongo ba mama oye era finga matin midi soir ka finga bana basi lora likamu une fois na TikTok on finga moi ça salité na bi o moni d'ailleurs mon place là ka Salomon monde za ko sa live par erreur au cliquer caméra itali kuna couverture et vandela eka wana salité ko sa donda wana solo mapeka olingate era luka nondako aluka pe andako tika no makelele ya koloba loba fala sa pesi batu ba visa tozu ba visa na bata mafinga ba okende jela ana visa ana et puis a visa pambate visa plus billet plus logement et à 3. Alors est-ce qu'on peut dire que nos bandes qu'on a besoin un peu bazar na insécurité les ba comment insécurité za place ni ba Cyprien Nzolo bazar na baza fali baza ba warrior nyonso bazali baza na en insécurité parce que ba menace ya kobete zali ba menace de mort ezali papa wana bango omoni ngai mama biso ebisangelo ko moko pauvre mama ebisangelo moko abi sara omoni batso ba bimelo ba 10 boma moko yo pe ba boma mais faut kufa tout likolo eza pena ke ba atakaki ye ba bomi ye pa bomi très bien ata ba elu ebele moko kanga ya tamini soye na so potango za eza banani tsara poto za mutu te ya ba français ya Macron ce qu'on est jusqu'au ba congolais ba komi ko luka ko betisa bandeko na ba congolais ko boma bandeko ba congolais te mama be fallait pas omema bango fali ba okima fali mo apesi bango ba 4 ans na ba 5 ans pour ba luka vina ba na poto aza conscient et mambasali yo ebisa fali ba okima fali obi combien d'années sali na musique ebi combien journaliste a luka poto yo expliquer fali lelo ki batu ba okima trop tard hein Olie neti ningo loba ike yo bango bato bakumisaka numéro 1 biso sali choix numéro 1 fali yo pesa la choix l'échec ba faire bazar ba héritier pona côté moko pe diembela ba mema oza de na poto ba mema aux États-Unis kaspo yo za de en Europe ba mema te non mais est-ce que era koza nga mbongo ya la tour du monde ala mbongo ala mbongo te na tout ni cette question azara mbongo. Mais oui, il a dit qu'il il a de l'argent parce que ça là bas Kunda Futuka Kinshasa Poto. C'est quoi le nom de son business? Je sais pas. Bon yaye. Je ne connais pas. Ce qu'on bon ango. Matin midi soir na TikTok. Matin midi soir abena ngamo kutu YouTubers na zara bongo te ya matin midi soir aka na live. Influenceur. Akene ko influencer pas faire. Merci beaucoup. Faire a besoin de promotion pour faire à mona. Oui. Ba warrior et l'eau bakisi téléphone a pesa bango quand même félicitations ba bakisi challenge na TikTok ba warrior bango na bango ba sala ba challenge mais comme tout la guerre kara pour gagner quoi na TikTok un artiste a comme un artiste ba challenge visibilité visibilité faut y apporter quelque chose ba uto beta stade de Marty bango tout ba kena na visibilité ba beti pe francophonie bango nyonso pour na visibilité. Il y a bango même bango bazwela ngoni. Mais quand même parce que tout comme dans Souka aussi ça. Il faut féliciter maître Gims ina moi si un milliardaire na Kinshasa peut-être pour na projet ya ma musique. Te na linga makamba ba projet te. Na linga biloko wana te wera ya zela wera ya ko ebisa biso asala featuring na Miss Elliot. Balingaka ba papa Michael Jackson. Ayaka. Donc, le dossier, on surtout projet quand un Congolais a aussi un projet, coach espoir nanté. Et ça la réalité. Au moins que ma campagne a ça les réaliser. Au bengi nga to vandi, tout ça une analyse. Matalana au gim ça zo sala ya ba projet ya loba. Te ko ça ngo auto kabolela ba marocain kuna bilia. Après c'est ba marocain bilia, après c'est ba congolais ba féliné zebele ba ba souffrir wa. Sauf fallait après citer ba biso ba Sara fondation na biso sungaka, ba bande ko mususu ba mama ebele ba na ba fondation ba sunga abatu. Skoti na gimsini. Ça me met moi ça milliardaire. Moi ça milliardaire à saide ani. Et là on est choqué nga. Pardon sengelema.
s'il te plaît, sengaka élément. Élément nini na osenga. Ya Gims na hôtel. Kindingu bayo yambaye. Sengelema papa, sengelema. Ah oui, je regarde la vidéo. Sengelema. Je regardais la vidéo. Tu vas encore l'illustration. Va encore l'illustration. Malobani na nango besoin. Non non, pourquoi? Parce que nous pas dans bêta. Nous mettre Gims dans bêta na vidéo là. Nous boy bêta. Ça paye comme ça. Ekokota te. Évitant ça. Yo sengelema yo chilekisa nini nga na nchango po esalelo te. Po maloba bato eza en 4. So inze mo bêta yango mo eza problème. Mais yana ba bato ba obelela et maître Gims tilangelema ngana sala analyse danga yo côté na soko chate ngana ko tcha na sali analyse pour maloba wana est important na demande ya invité na biso ouais to sengi elema oyo Saratola TV kaka tamandef boka atika mandef wana yolona taka kawana wana yolona taka kawana wana yolona taka kawana Maître Gims, l'État est trop. Maître Gims, l'État. Où est le mal? Où est le mal? Est-ce que va regarder Maître Gims? Meilleur chanteur du monde. Nous avons arrêté avec Maître Gims. Si. Maïkan est déjà parti. On a arrêté avec Maître Gims. Où est le mal? Où est le mal? Saratola TV. Oyoki. Siko. Te oyoki to oyoki te. Bat bayoki bat bolanda biso bayoki. Mais non. Après Michael Jackson. Maître Gims. Siko kindingo zo faire bobenga ke de mingongo classement oyo cheli biso faire o che wapi. Pona tinga siko na siliki na zongi na gauloise na komi su gauloise. O cheli biso ngane na zabo na komi gauloise. O che faire place ni. Po moni ngane na zabo. Attendez nini. Jamais na kolo ba Gims aleki faina oyembe simbate. Siko kindingo akomi na e. Te kindingo lobika pona flatter kaka, lobika pona flatter. Yemo kindingo abi faire imba makasa, lobika pona flatter Maître Gims. Est-ce que bi ke faire aleki Gims na oyemba? Ah oui, ayebi. Te kindingo alobi vérité. Na monde abi après Michael Jackson ezaka Gims. Est-ce que ça que kindingo azo mema mesika maye chola? C'est la point complexe. Ata maye chola faire akabela ke bilamba. Faire à PC Kindingo visibilité. Mon angote na stade de martyrs faire à PC Kindingo visibilité. Très bien. Bah toi faire combien ba kabela Kindingo pour kalobela affaire. Oui. Pourquoi vous en a complexe na ngwa elora ngana 1000 bossa Gims na bane Gims oleki fali na embe sa maté. Ngana mona bandal. Et ça matin. So faka lobata que Gims grand chanteur. C'est normal. Ce qu'on pone à cantine à tout qui fallait ya au tout qui fait toi tu vas faire à loco au tout qui fait. Bisous, bye. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous arrivons à la fin de notre émission. C'était l'analyse avec Saratola. Continuez à vous abonner, très surtout. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous massivement. Kata partie parce que c'est très important. Kata moi, je vous retrouve dans une autre émission et toujours dans Kata chaîne la vidéo d'actualité. Au revoir la prochaine. Saratola TV, la chaîne qui assure.